mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai na kati ya musala na kati ya mur de lamentation na kati ya ko servir patrie na kati ya ko servir nation pamba te yango musala bino bopesa biso musala ko défendre Congo na ba Congolais. Mama kombo nani? Osako. Mama Osako. Nini memio na plateau to komi wapi? Eloko ememi ngai awa ko likamba leki na ngai makambe ya diama ko gouverneur Lolongo na gouverneur nani Ngoi Kasanji ne basali makambe ya diama apoto le diama ya kufi yango na fini awa bana yo ko pe obila biso solution. Ezali sango ya mawa oyo tozwi na kati ya famille. Sango nini ya mawa? Ndeko na ngai papa leki na ngai kombo na ye Olomi Lodi azali Krezer atimoli diamant na ye na Lusambo na groupement ya Benankoi azui diamant nzambe asungi azui diamant na ye ya 35 carats. Estimation ya 35 carats eza au-delà mais estimation ezalaki 35 carats. Ceux qui boyent na émission na biso c'est parce que vous considérez que eza émission ya ba responsable, émission ya vérité, émission ya toko sela kabatu makambuté. Les personnes présentes dans cette émission sont totalement méconnues du gouverneur Alphonse Ngoi Kassanji. Le lendemain, il y a Alphonse Ngoi Kassanji. Donc, dans Sankuru, dans Lomami, dans Kasaï oriental, surtout, même à temps, moi, au traité négociant, au traité kananani. Bangonyo surtout, au traité Alphonse Ngoi Kassanji. Il s'est de signaler que les deux gouverneurs précités n'ont jamais collaboré. N'ont jamais collaboré. En tant que voisin, en tant que voisin d'expérience, le gouverneur Alphonse Ngoi Kassanji ne s'est jamais présenté sur le tarmac de l'aéroport international de Nzili pour accueillir une personne porteuse d'un quelconque colis de diamants. Pourquoi à l'aéroport Akuta Ngoi Kassanji na aéroport. Aéroport ni. Aéroport international ya Njili. Oyo ya biso ya Kinshasa wa Ngoi Kassanji atelemi na aéroport. Na aéroport place ni na tarmac. Na kati ya tarmac. Akomi na tarmac bakuti Ngoi Kassanji mwasi ya gouverneur ndazo pesa rapport à lobby diamant ya ngoyo oyo bakangi kuna. Bakomi na Kisasa valise ya mwasi na ngai bungi. Mais heureusement, moi, si nangai comme Batouana bazali ko devoir ya mbongo asimbaki mutasimbaki diamant wana tamabe. Bato yo bayaka na yango ba ko sala expertise à libozo utaka mbujimai balobi eloko oyo boye ne peut pas valoir 9000. Subitement kaka wana baluba moko bazalaki wana bazosomba diamant bayepa na ye balobi totala. Batali baluba wana ba proposer $200,000. 9000. $200,000. Ngai natinda kimona na ngai na mutuka na biso bango bayaki na mutuka na bango de balobi tokota biso no surtout na mutuka moko tokende. Mwasi ya gouverneur Olongo Berton aye na ba jeep mibale mbango bakomi wana balobi instruction ya gouverneur Olongo na Kinshasa alobi diamant wana oyo emonani oyo nano emonana na Sankuru te emonani eya awa. Ceux qui boyent na émission na biso, c'est parce que vous considérez que les émissions ya ba responsable, émission ya vérité, émission ya toko sela kabatu makambuté. Monsieur le gouverneur, pour nani ceux qui diamant ezaki à valeur te, l'audia lala na zamba likolo diamant na ye avant que vice-gouverneur qui faisait votre intérim a bengaye. Nandimité que waneza makamba lokuta, hein? Ngana solo banoke za makamba lokuta. Mutu moko azalaki na ye atindi ye epai ya intérimaire ya gouverneur. Kwa kende koyebisa ye ke ngai nazali na kimite nazaka kaka nazamba wa me diamant na yaki nango ba police bazoluka nga yango na kimaki na mwa muke na zamba yango oyo. Ngoi Kassanji Alphonse Ngoi Kassanji azalaki kuna te. Amoni bana mibali misato na mwasi ya gouverneur
na mwana Jérôme Boniface na Olongo azalaki kuna te na Olongo na Yingwe Kasanji bango nyonso na kati bango na ye bonga na sina na ibisaki noko na biso ke toza na maboko ya mwana Jérôme na Ngoyi na nani gouverneur Olo soki bobomi biso l'état akolandela bino. Chantage orchestré 3 jours avant la diffusion de cet entretien télévisé. Son producteur Eliezer Ntambwe a invité dans ses locaux de l'avenue Itaga à Kinshasa en date du lundi 5 mars 2018 vers 13h 2 membres du cabinet du gouverneur Alphonse Ouikassanji. Cette émission l'a pris 3 semaines pour causer la vérification information avant d'être diffusée. Bah, tu as un collègue na yongo Kassanji, bah ya awa na bureau, bah tobenga bango ke voilà nous avons besoin. Il y a deuxième son de cloche na bino. Yango ane bimi ke tozaji ko kende ko luka bambongo. La seule chose il y a solo et qu'il y avait un diamant où il y a qui n'a pas de défaut, plus ou moins 35 carats qui a été vendu. Bakomi kuna na valise ya bilamba ba panzi nyonso soki bakomona eloko te ba betie noko na biso na intérieur ya yoki sango bonga zungulu mibale atie na singa ateki ayi ko pesa bango ndi ba ko ya lubi azana eloko te asalini nyonso wana bazo beta yeki asalini. Ça se passe au mois de décembre 2016. Tango ba ko kende pa ya na une agence Ngokas, à part moi si nangai na moi nangai waza ko conduire moi si nangai papa pauvre tozana mutute pape ola biladi leki nanga toazana zamba liete Boniface ozana bana ozana mwasi gouverneur Olongo ozana baleki lokwala ngaile mwasi ya Olongo opazi makolo po bimisi mwana ndenge mama jela bimisi olomiloni yona zambi na yo ngaleki na ngai botalela ngalikambo yo leta mboka yaza wapi babomeli ngaleki na ngai ikolati amana e moko tuwazana zamba bedomelaka uza wapi leki na ngai akeita boye zambi na ngai bona leki na ngai Kinangai, aujourd'hui Zangai Diamane Kinangai. Na kota la perte mi balete, mobiba mutu akei, Diama akei, ba mikonzi, ozwa Diama nangai, gouverneur Olongo, yako ma famille nyoso ya bana papa likole ya Diama oyo, obolie, leki nanga kote mabele likole ya Diama, pito tota ba pauvre, leki nanga 3 ans na zama, bana 17, ye moko mwana mubali na biso azoluka mpona biso bobomie nzambe azomona le nzambe na likolo leta na se papa Moliere botalela nga likambo oyo bazongisa nga diama ya leki na ngai trasengi kara premier qualité na boyi na nga ataka sikoto ibe kotianga masase botia na kupa na pose ya vie lisusu te nalandaka leki na ngai maloba na ngai azuka maloba na ngai azuka opeza diama na ngai papa bana 17 basi 4 bobomie na nko nzaba moni bino moko makambo ngo Kongo tosala pasi diama na ngai nasalaka kisi te tata Simon Kimbangu mutapesi ngai diama na ngai nasambelaka na kimbangisi bana nasali mosali ya diama famille na ngai atamoka akufi te ngai na bisike nzambe na apesi ngai me bino bozwi ke gouvernement bazwi diama bazwiki nazwi mbongo te babomi ngai bozwa diama nga na ke tosimi nzela tobale oke 18h30 ochango na mutu na yo place nyonso okozala ke monsieur Tambo alalaka jamais ke nasala nani mabe nakosela nani makambo nakosaka te naza juste te mais nakosaka te. Mais il y a eu quelque chose du côté du gouverneur Olungu, je comprends qu'il n'y a pas eu de vérification pesinga ba canon na okati kozwango nazaki na ngote bolandi version na ye, mais du côté ya gouverneur Ngoyi Kassanji je persiste, je signe que c'est après échange j'ai compris que bato bazo sala échappatoire ba ebi quelque chose ba kimi de toye ko diffuser les mots makamba mbongo ezala kité les émissions que nous diffusons ba foutela ba pesa ka mbongo pour que to foute pas ba diffuseur
Il n'y a rien. J'ai déjà perçu l'argent pour payer cette émission. Mais il faut être un bon collaborateur. Il y a chef ceux qui ont lié au chef peut aller là, flatteur. Alors que biso batambo. Na éviter ceux qui n'ont pas attaché de presse. Na éviter.